na ngaza kwa Guy Mokonzi nzoto mabodo yo yota nzoto na yo peta na fo nzoto yo nzoto mabodo nzoto kitisela ya mata yo finganga yo ali boma na mutu na taba petio taba petia chaque tala nzoto no ndenge zala yo tala nzoto na yo tala nzoto libodo ni mafia bota mwana moko nzoto libodo yo aboma libala ngo mola so sele tala ndumba mutala tala nzoto no ndenge zala nzoto mabodo ta moi ça bosse ko so rabina lokolo ngone vimbi te fana vimbi sa lokolo yetala lokolo mabe moi ça lokolo kilo ni ya masali fi yo na ba chinois na leki ba na nzoto yo za na nzoto ba fia mabodo basale kiri na basi basa makolo ngumba ma ya poussette boka génération moko tala ndengo zala fo chéri tala nzoto siko zolenga fo nzoto moko boya bina siko kifelele akifelele nzoto kilo lokwa mutaka kanga tono ati felele nzoto ralati mukoro kilo mukoro handicapé ni ya mafia avanda na kiti ya fauteuil roulant yo te handicapé nzoto siliki yo rosola masola ba nzoto za nzoto siliki yo tala fi soko lati pyjama nzoto nzoko lenga na nzoto tala soko atebe nzoto elengi omona ndongo vanda to so vanda kangi makolo lopele mbisi mbisi mutamai demo tala lisape lokolo kwa mutu wa Charlotte ndoki niamba bo utapi bino yo tapote live botala nzoto mami de la Chine na bino mutana foko fom nzoto yo mami la Chine ya yo tapote moi les live mami la Chine vient là yo solo masola ba nzoto yo fo nzoto moko moi sa zanango wana nzoto ba dégâts nzoto lokole bembe sali de moi na mai ni ya mafoko nzoto boti mwana moko ekoni ni ya koko personne âgée yo na nzoto tala nzoto mabe wana suka zobina kilo mwasa kilo lokolo moko eleki evi na poids tala lokolo moko eleki tigre na poids ndoki demo tala loboko munene lokwa makolo koko sompo yo mwasi yo tala soka mivandisi na lobuna na kiti bwe tala biloko ngo ndenge etikali yo maboko zemi yo fiaza na maboko terme yo maboko zemi makolo bibon yo na makolo bibon tala makolo mabe di jamais vu na mokili wana siko kilo akiwala aka sasa ba promotion bien akifelele akifelele be wana siko makolo leki kilo azo bina ni azo mela pe ma foko nyama ana ko batu ba kufa nyama likola vivant nzoto batu ba kufa likola vivant nzoto batu ba kufa na nzoto ba vivant demo tala nzoto ndenge za fo chéri moko makolo mabe de tala tanongo za ozabu ete tala lokolo moko nyama bela malade ya maba demo lokolo munene lokolo yaba kotisa bafla samusum na kata lokolo nyama satana moi ça lokolo bateau moi c'est modèle nini olikono ngo susu tula yongo balaka mibali na lokolo na mobala otala expérience moi so ngaso na balie 2 ans plus tard 4 ans plus tard so aboti bana mibale ngala ko suka wapi tala fia fauteuil roulant oyo yongo solo yona caution na la Chine bo solo masola bataille qui t'a dit ça na kosi moi so yo na kosi yo na yako caution na bataille nyama makolo mabelo kama bolongo Charlotte yo tama makolo mabelo kama mama na eser la chou wana suka zobina yo sa promotion tala mutu bomena avanda wana vandi makolo kanga mimbisi ndoki mbisi avandi suka tondi akoto lokola nguma meli déjà 4 bana mama pasa auto yiba bango na maternité tala ndinga vanda mwasa vanda lokwa mutameli nguma sanza ka banguma ngomela na butu na mai te ya yo yaka na banguma meli na butu na sa mai oyeli bisonga na mokile ovandeli bisongo ba posongo longo kate pola kate biloko batome maka imbécile tala mwasi makolo mabe wana makolo kanga makabe peut tellement le kili bododo likolo moko libododo niama tala kolo munyo kwa ba conteneur ba chaka biloko to sezo kende kisasa mwasi za na lokolo mwasi yo evandeli tano vanda evandeli mabe tala ngane na vanda mun abe koi tena pusi musika ngo vanda ga musika mwasi lokolo mabe soka chebwe ndoki lopele zo sala kabe na butu satana nzoto kilo yo ko bina yo
Yo, oza agitation, hein? Yo bobino, tant ma koloma benyama, ma kolokota ba chiffon. Nous autres chiffon imbécile. Yo ressolo ma bataille yo, na ba fia média yo ressolo ma bataille yo vraiment yo. Nous autres ma belle dit jamais vu. Dit jamais vu na habité Charlotte que na ko pono na ba mbisi santé ma belle ko la yo na monate imbécile bourrique. Zana longa na déshabité. Na uti na charge, hein? Mama na uti na charge biloko batu boye nzambe. Comment vous avez la charge de chiffon dans nzoto boy? Mama, ndambo kana charge na oki kilo. Vous savez ane nino. Sur le colonne nous avons lundi ti dimanche. Vous avez le colonne kilo vi mobimba. Vous savez ane nino. Tala fia ko mata le kolo boete. Tala ngane na za maneke ya. Tala nga maneke. Tala maneke te. Yo nga fia catalogue te. Yo nga na resomba ba versas ya minene po. Na versas ko lata nini. Zana vande lona. Wana ngana la sa taille. De la kisina legina tanya mo pondi na taille. Quoi solo la raté ma bataille. Charlotte a collé ma coloma bata. You solo la taille. Moi si mon mazara soko vendre maman chinois soko vendre de betala. Oyo mais boss solo et bimi le la zeme à terme ya mwana. You go loba yo. Fia kilo e bobina te. Azo bino comme tozo pousse tono zo ki no tumba ntaba. Ki zengi niama. Zoba. You go loba yo na bataille ko fola mbango loba na bataille. Ba fito media ba le ko na taille. Yuzo na nzoto ya mai wana, ma boso wana. Yuzo na nzoto ya kolobela batu vandi yuzo compare nanga. Eba nondeni, yuzo compare na koko sompo. Na koko sompo kuta lekio na tai. Koko sompo nzoto neza miskile ko leka yo. Na koko leki yo. Yo mona moso boni ko na koko na yo. Koko sompo lekio na tai. Tala koko sompo za miskile. Omoni biso loso to komi ba koko tozani ba koko sompo. Elongi mabete me koko tozani ba koko sompo daza miskle nzoto zaka makasi. Koko nona likono nzoto makasi. Bourrique. Yo solo mo so bataille. Mbwa liboma. Bande ko to tapoter live dans la déclaration mususu ye. Mbwa liboma. Ana saka na dossier na ngana ba makambo lo bena ngana la kisi na lekio na taille musika surtout na ba bras na boto oyete yaya. Tala Michelin oyo. Michelin sans savoir kaza Michelin. Et bembo ba fandi sana mai niama ba bimise solo ko pola oyo. Yo solo masola ba bote. Aba nanga pe libala ngo vanda ka mona nanga ke oza hésiter. Libala bongo lingi mutasa le hésiter net na sabe mama mutala joie. Yo ne mutomuna oza na hésiter. Yo kutoza sa mobile moze hésiter. No mondo oza ki sa mobile biso ko ba charger le gars mo lambi bolombi. Faut bimisa rande ba boton zo bimisa. Yo bi passe libala yo. Kasi yango no tulite Charlotte peut se conseil te pour le bikinga na viva na libala moko boye na ozana libala moko oza hésiter libala moko boye na comprendre te ngana za hésiter na libala ya makasi parce que na za ki hésiter mutakanga basinga za te et puis na za tout le local tu na za pe le mabelo kwa yote est-ce que tu comprends nga est-ce que tu comprends ngana bala ga mobali te nga mobali mutaya balanga mais yo bala mobali yaya yango koko ovanda na ba dimension ya libala te libala za passe yaya libala za la passe yo siko mesala ko panzaka ba makolo na ba live yo mesala na ko mata ba podium yaya yaya na lobi ya na zongo na stopper na côté na ngana bosana na côté ya Koffi Olomide yo le ozo loba wana ke ngai boy yo zengi kizengi lokola yo zoba lokola yo oyebaka jala lobi mana Koffi Olomide vrai ou faux oyebaka jala zaka makanga Koffi Olomide mais lo yo na potosel ni mosinzo yo betaka batu mosinzo kamadi no oya pembe wana zaka na gisasa mobali na yo afungola enzela yo lala na ye yo lala kana mbala ba camarade na yo zana mobali ko joyo yo e jeli wapi ya na tena dossier na ngapa na zoya olala na Koffi Olomide likolo ngo Koffi alali yo na suka nango oyeli santé za ngona na clip oyele so le yenge anakna ni presse a bloquer les sous a biso kevanda munda Koffi bengana o abi kende kevanda kuna alobi pa répéter mo ka viera mbo muta rankine a répéter lo ba voice abi net om sus alors ba kazana ba voice nanga tilelo ba voice to zele bimate viera mba retira clip e ba kazana mobile geld yoko to lala na Koffi Olomide somela lupangu te yo zo luganda lupangu pananga ya yo soi-disant lala ba mibala somo soi-disant olala na ba leader nyoso ndongo lo boko silisa ata etenya ndambo lupangu ba sombela Charlotte te bapango za ba terrain za ba 4000
Siko yo, olobi na ngana ya poto na sala 45 ans, soki 55 ans. Na ne loko te, na lobi ya mama, yo na kisa so chikini. Po yo koli na kisa sanga koli na poto. Siko yo, na territoire na okune siko wuchi. Est-ce que bateka ba mapangu, batera ba mapangu 1000 euros, 500 euros. Yo chikini ni kuna. Avant na ya pa na yo, Charlotte atika ta ndamba lupangu. Et je te pose des questions, réponds-moi cette connasse de merde. Charlotte atika lupangu. Biso za mapango bele ngako kuna ngatika mapango bele na kisasa petit toi on a 13 mapango na tuni yo question Charlotte kindumbo no so Charlotte a sala botibino bana tata botibino atika tane teni héritage à lupango moko te na libalo balala ye bango papa mokonzi atika la tête Charlotte lokote do yo ba botio no fele à part no papa mokonzi bana nyonso Charlotte botina libala ba vagabond. Batati le pas monter Charlotte. Mais il y a une question à vous poser. Il faut poser maman na ya poto liboso na bengi sa ote. Atika mulongo sombone so na kisasa. Nga za na mutoro bengi satin. Biso nyo so tuza na poto. Nga za finiki. Na za na ni yaya ni leki. Na propre libuma mama bazate. Na bota pe bango tu na poto. Na mwana na tika na kisasa te mama. Kaka ba cousine. Soki na lingi pe na bengi sa mbongo na nga zo obligé te. Et je suis pas obligé oh. Abis ba tata na ba cousine ba na ba poto na ba maman na ba on a obligé te mais oh c'est très important en tant que ça rabatteur mo bima na kota mo ba université yo ko sala te yo ko to tanga te yo ko tindela mutumbo ngo futa minerval o bandi ko zo soana ye titi comme na université yo ko kali kambo yo ko kate yo pesa yikuli mbongo te basala cotisation mobile musuta sikako yate et tout la nzombo Charlotte banda yaki sasa abengisi ni lis fourmi ni ntaba. Bon Charlotte bandati ba boti bon maman Charlotte ba balaka maman bota so koko no ya mwasi ba bala été Charlotte ba bali été yo pe ba bali ote rien ta ope ko bala te ya et ça descendez ou ta likolo ma be otoko sala me futa maka ose ba koko ne ba la biso ma be wana ya et ça héritage à famille tel koko tel na bazala ba université basala misala bien na bala na poto na vana na ndaka libala. L'icône on a ça la bande que ça la locataire. Yo siko nini? L'icône on a ça intégré makasi. Yo me na gaza ko boza yuma. L'icône quand on le biko azala kaire na libala te libala na zakere makasi na za bakanga basingate. Poto on a poto mboka liberté. Na za vraiment rien na ne moko yoko yongo ko kali kambote Charlotte ayeba ko yebisa otende bafana na libala buriki. Charlotte ayebisa kote moi ça za la impolite finga mobile internet ite Charlotte ka kocha kote. Charlotte kocha kote nga muninga be prebe ba voice na nge bima awa ba voice na so na mobile na ngai na privé et ça là que trésor azu ba voice na tindi on publier on non hein tozo soina na privé au moins même ko soina na privé na za lizitu hein que c'est bien éduqué pour na yebi za mobile na ko lexane maloba te eso mona na kata ko soina na finga ya maya pa mais ya bande ko finga ngango eso menga la bimisa kyon kasi yango vandi singa na kicho na pesa base belo ba leçon na mokili que ba finir en mobilité mobile ko tromper on so bo maîtriser mobile ko maîtriser yo ko maîtriser ikulité ko maîtriser ikulité moi si muta maîtriser en mobile yo maîtriser mobile te ya yo ikula ciel mu ko na maboko bala pa kimayo mbongo fele parce que Charlotte bande ko kocho bien te moi ça va na bongo te na libala mobile ko lekela mutu me yo ko lekate yo ko finir ba mama mobilité yo ko samu sara ba mobilité. Quel on a lesquels on a maillé qui me porte dans l'éducation nga ba voice na sona na mobile na privé petit mora ya ndo qui a publié ba voice wana et ce mona chantal ya vandi pendant répliquer mobile nga jamais et jamais ko salama atam ko la ko boya nga benga na boye beto boya ni jamais ko mona na ko sonne le moi si moko be jamais je suis bien éduqué atam moi si na ko manquer un respect. Nazal pour le fin à tato mobile on a bottiné moi jamais. Sinon dans un habit là je suis pas grandi comme ça. Et je suis grandi quand mes frères, mes soeurs qui me parlent, je baisse ma tête. Je suis grandi comme ça. Magana tanga classité. Soki tata nanga be koko nanga zolo banga na besaka misu. Misu to kolibongo le mkolo dresser parole. Toi t'as pas le droit de parler. T'as l'éducation, on ne pas coco, on n'a pas coco. Quand c'est là que ça soit libale, on a charme, on a charme libale, zate. Yo coca libale, ok, maintenant podium, tu coca libale.
yo senga mbongo te pa ba vie ya yo concert robeta na Suisse robeta yo kanga bisaka tokende on les ba norme moi ça libala te kayo mono tula to ko maîtriser vie kulite o maîtriser te mobala ko zande une personne tu le maîtrises tu vas la maîtriser wesh yo mona ngata tizo ensemble ba na voiture na ça live on na sala live on sonne rand na sala ngote na baraka mo ba biloko mo be papa il est là comment na raté na sala live na tongo pona ebiga zate na beta ba bordir na ngai na zate pour soko ye live ezate ke ya lalinga na bandiko ganga na bandiko swana ka non c'est ça on appelle l'éducation na sali de ba kamuna nga de na beti na sali biyo mananga déjà pour là oya na songi mona malamu papa oliani na sala moi ménage na sala bwe abi na zo mobalo malamu a conseiller nga soka zaka pona nga melibale kufa pona ye conseil yo zo mobalo kwa trésor pa conseiller ozino lungwa pio soka bandiko conseiller nga mo pesa nga éducation kwa tata botanga yo zo mobala bongo wapo zana muto mobala bongo yo kaba no mezanga na libala nde yango wana te Y'a moninga 10 ans de pouvoir, on est là toujours. C'est Dieu levé. Yo zangi libala kasi pona babiloko et tout l'anzombo. Quand on a biso et bisaka biso moi ça bala nga mobali te pour ozala na valeur te libala ne ko kumela te. Mobali nde, moi ça ko contribuer. Na basal na biloko mususu moi ba masanga. Mais oh mbongo ba tchaka l'enveloppe, oh ba ko pesa ka famille, oh ba ko pesa ya et bimaka na sika moi cité. Tala yo le preuve, mbongo bima pa ba cotisation, libala suka wapi. Tala ngai mbongo bima na poche mobali tala libala la ya le bas et le haut yo ba maman na biso kala ba maman biso kala ba fana na ba mbanda ndako mo ya ba yokana ya ngana vivande ba mère wana siko expérience na libala petit na ngai ngoko yeb sa te bo da kutokutela mobali no la mwasi mokuna ele mobali na ngai ngana pété mbala moko te petit maîtrise il y a semoule et to solango oh bo se zaki contre ta ya yo ba memelo sida na ndako kufi yo za zoba yoza mwaso mobali me mobali ngo yobali ye azoko millier lisusu ya ngaba finga nga awe omona mobali nanga nga fungola caméra amoni comme trop c'est ma femme tu vois comment me présente chez ses potes ma femme yo ba présente aux femmes tala yo de bazo tongo petit wana liboma petit wana kutu ya burik yo na libala nyoso batu baswanaka pele batu baswana moi c'est mobile to bimsaka maloba ya mabe ya lokuta pe swa muninga mais yo maloba lokuta te yo tu na 2025 baso boyo kaka mabengo buriki ya honneur ni no pesa na famille na ngala pesa honneur na famille nga magena zakaka bwende na zabe na pesa bango honneur bavanda te babino be babina te est-ce na décevoir bango est-ce nga na zonge pa baboti nga na sa vie na ngati nga zonge pa baboti te bango be mwana bango toujours yo solo ngali solo teka nzungu yo yakayo o Chantal Bolange so ma paradis petit ngateka banzunga ba 180 ngateka banzunga ba 250 euros ozo comprendre commerçant ba yeba kinga na commerçant na koteka lo kasi ya 1 euro et ils ont un bénéfice yo siko teka raté vina yo za ya kosenga na lekio na sona lekio na ba niveau ngala ebo lugala po yo sa ko lugala sa kosenga enta mbo alembolio bo ba fimoko oza capable de sala tunya wali yo liteto balembula yo pozwa mbongo po ebo luka te ngana ebo luka moi je suis coopéra ngate loka 1 centime na oteka testanga na bénéfice na oteka na sola yo mona ngana bo Chantal Bolange so yo moni mutambongo va koma na mbongo bandana 1 centime mutambongo akaba mbongo te moni bato bakabla ko bambongo baba ndoki ba boss dans la bakabla ko bambongo baba démon moni mutambongo akaba mbongo te apesa mutu na affaire Monte bambongo bakabelo yongo yongo fenisa ovisima nga bambongo soko bapesa nga na pesa na teka banzungu na teka bate ba mafuta ezoko intégrer na sala ba soirée na nga enta été ye na kina teki mbisi na nga na teki mafuta na nga na teki mikate na nga 5 na 1 euro nga moi simo na teka mikate 5 na 1 euro na lego na valeur différence nga na yo yo soko sengo zate enta OK livrer pas niao est-ce que vous comprenez yo sikoyo il faut senga po okanga mobali nga sikoyo nga mobali oke musala nga na odebuye mbongo na nga mobali na nga kipango te nga ko munazo senga soki na lingine na pesi na sali soki na nga bofinga mobali na nga jigolo me baba buriki ya mwana botami na poto ya wesh magen ayebi ki jigolo te ki jigolo ndongo lo bane ikuli puis ikula kenda na ki jigolo pa linga kaote papa fani ikula ndo pesa mbongo et pas moi so ikula tia motaka ikula contribuer moi mbongo ndambo moi South Afrique aya
kasaya ozwa pa no akapesi mwasi na ye mais nga mobala kenda musala ake musala afuti palais afuti courant afuti free nga siko na ko compléter na sima na okeli mawa papa futi trop na bangisa mwana komo rembourser mwanda mundam mais na tikali kana fond est-ce que vous comprenez et si kana legela comme yele Charlotte za bourrique pour le Charlotte sera sala commerce ke ko lala na ba mibala ba tala Charlotte aboma alongola 17e à part 17e Charlotte alongola aboma siko bata ba vivant aboma ba camarade na ye aboma bana ba camarade na ye aboma bana ba noko na ye aboma famille Charlotte memi malédiction la famille parce que moi ça banganga est-ce que tu comprends Charlotte alia batu mibimba ya ba naissance na ya libumu ya bazemi alongoli ya part na batu ya mibimba Charlotte aboma ba oui mo bana mnonet déjà boma ba être humain ya zemi ya makila ya 17 na ba être humain Charlotte aboma ba camarade na ye Alexis bango na mbongo moyeke mais moyeke ngosombela ta Charlotte lupangu te Charlotte sera zaka mwasi ya koteka ya commerce mais alongola bino de na kisasa surtout yo mwana nsuka batika ka yosuki ya suka va dernier kindumba na so mama bino Charlotte akoti mama Yesu na poto a lesbienne bon yebi parcours à maman note oyanga na yebi soko oyebi Charlotte zaka na vitrine te la Belgique serre la chou maman Charlotte serre la chou wana stopper na makambu na nga na goya makamuna be banda ko menga na okende kitoko Chantal Bola mutama yele na mutu petit trop facile à manipuler yo na lobby Charlotte la utaka Belgique ayaka Belgique tia boka Rwandais ndumba munene na vitrine ba wele la mobile na koko sompo eso yebi boni basango kuna Charlotte na koko sompo ba wele la mobile webi Charlotte ndo kata na vitrine ba bengane na vitrine parce que ma colonne l'équipe nene awa raté baninga musuba kilia pour somo omona mobala mundela oyaba moni o éléphant on a vitrine be moto allô te nazali na comité naza merci tout ça on a pas son pendant Charlotte zara lesbienne boyo yebe moté on s'assemble pour un tapa ko maman ya poto kala même si maman ya poto liboso nanga maman de mutasala ke fort nga papa nga ya Charlotte na papa nga bazaki na poto mais papa nga c'est fort bensinga po ebi na tiki lisu na ngai nga na yana mbonga papa nga mise me mangate basala nga kotizo sote ba katela nga banzela te oba mbonga bato za masunga mutu mzuzo opeso mbongo ebi mutema mutu opeso te mutu mzuzo opeso mbongo ya bebi selo vie yango mona vino eza bon Charlotte na tata nga bana mibali kutu bazaka na basanfu na bana basi kutu bazaka motema moto menga papa bengi sanga Charlotte sundolo na kisasa Charlotte nangola sundolo awa komi lesbienne ndumba munene molaso ba wela mobali na koko sompo to tapoter live s'il vous plaît déclaration y Chantal Bolangeso c'est moi qui dirige to ka bien déclaration to longoli aotinda mususu tapotage s'il vous plaît déclaration makasi ya makasi to sandeni ya bade to suppose bo tapoter ko ya Nebe sika to suki na Charlotte, wo bangate. Na zonga na dossier na ngap avant. Kana bossa na gate o ordinateur, o mutuma be, na so na bourrique, na regretter. Na ko kita niveau te so na filo ko la bourrique, na kaso ko za maele. Na kiti niveau c'est à Chantal Bolangeso, reine. Oh, tata de Didistol, tata de tous les wesh. Bon. Na zo zelande bino kasite, na zo le tapotage, na za bloqué. Vous avez un commentaire s'il vous plaît. Là, monsieur Loko, vous avez un commentaire, pardon. En tout cas, ferme les commentaires. Tata wa lipanga ba manga kamba na mukana da telenga lio kamba da ngosalenga mukana kitoko ba Chirac. O telinga ba Chirac, o telinga ba baba. Baleni. Atelinga ba baleni. Atelinga ba ops. C'est seulement mon tata wa. I love you. Na zoki mbongo na bofi nga tindelenga yaya. Yeki na ndenga cadeau bino tembe. Yeleo. Y'a tout tapoter live s'il vous plaît, n'a pas dérangé à wanase. Yango 1, 8 minutes, 7 minutes, 6 minutes, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et longwe, moussou soyez. Atabino moko yaya. To sola kali sola tapotage, soba ebisi noka tapotage, atabino moko yaya. Bo pe sanga pe Valère bilamba na latia kitoko pe sa Valère. Mboni na za bilambo te yaya. Créa. Oh. Koko sompo kutu banda bota mana pa ya poto sombo no ilamba boite ba gilet ba mamia métier Carole na koko sompo somba te bana koko sompo aux États-Unis ba vana aux États-Unis mama sana kola mutu moko be ba sundola bana ba kufa botang sanga famille nino bon moi te nazo fina ka déclaration
Et il y a déclaration. Bon, mais quand on commente good live, s'il vous plaît. Bon, mais bijou, nous sommes obligés de stopper. Bon, mais recommandons good live. Pour qu'on allait continuer dans sentiment les solos au boss en laquelle ceux qui t'ont apporté ma boca à teke bah quoi c'est la biso live baby que téléphone na bon c'est aussi mba souté comme quand on son téléphone ya sika ya Samsung donc c'est un 6 na kebe maman que la téléphone hein maman son bela kinga téléphone a son basu mususu po wana et pas souki na sa seconde ngeni hein ah là là choupette zo kangawa téléphone ya na son bi téléphone ya sika ya kale baby. C'est quand on souka neni. Faut dire que c'est sika to souka. Hein? Na ba déclaration pe boebele kende zonga. Bon. Toké. Toké kuna koto tapotage ça va. 3 millions de j'aime s'il vous plaît. Bon sécuriser live. Merci beaucoup. Bon, toké. Toké pas koko sompo. Ah bah bon ça na likamboute to les cas. Allez, tapotage, partage, good live. Mettez-moi les roses, sécurisez-moi les lives avec les roses, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bato ba pesa rabino lengi, bato ba pesa mino, azo tapoter live avec tous mes respects. Vous ne respectez pas. Mais bato ba gang la binonde, allez, bino mona, non, non. Moi, je suis bien éduquée. Hein. Depuis dans l'âge de mes parents. Depuis quand j'étais dans le ventre de ma mère, j'étais bien éduquée. Hein. Ah oui. Na lobby boy. Yozo lobananga. Na ye 35 ans na poto na salinini. Mais yozo liboma. Yo. Ozaka 7 ans na poto na gisasa kuno chiginini. Ponga na koli na poto yo koli na kisasa. Na kisasa kuna Teresa 5000 euros te. Eza 500 euros bandi na ba 300 au mati. O tiginin. Na kindumba nyoso sali. Na ba nyau nyoso ke ba jenda ba nyau ya ba mbwa. O sali nini? Ata ma bele tigi na kisasa. Poso na mneta kanga Charlotte za na ndumba. Azaka ndumba mo ba ya burika e ba teke un jour na boti bana na sombe la tabana lupango. Lo so Charlotte sombe la rabino lupango na kindumba salaka. Boko ka ko teka ta lupango na bandeko na bino ba e poto. Mais yo bino fo bengisa bandeko na poto ya charge na bino ngam to bengisa na poto te. Pono ko zo ba likama to bengisa na imbécile zo bana bengisa nani. Ngamo tata bengisa na poto. Ba parents nga ba sima nga ba bengisa na poto. Yo maman no sali kindumba akomi lesbienne na poto. Atikali ko bengisa te. Mais bon ça n'a pas charge. Bon ça n'a pas charge. Bon ça n'a moulongo sombo maman Charlotte albota bana tika ba vakabona ba illettré muso tika bana gisasa. Il faut bien ça bango. Ya. Faut ça charge ba leki no ya ba yaya na yo. Bango ma pas mise en charge. Biso to yebi ozo mutelo kuta. Kosa bato ba yebiote ya. Kosa bato ba yebiote. Yo moko ye poto someli Charlotte ndako te poani po mo za fazer. O vana na ndako silate. Yo, mutavana na ndako silate lokolo combinaison fazer. Yo za fazer. Okuti mama na poto fazer. Okuti koko sompo na poto fazer. Yo moko mwana fazer. Okuti mama na vie stalam. Mama na mtaya poto sali kindumba la na ba belge nyoso sombi ndako te poani ya credit. Aluketa mobali moko te ya mundele ya kafu ayo kokuta mama na onde bana noso bakuta ba mama na bango baza poser na ba mboka ba poto azo mobali moko mundele be mama za na ndako Ashlem okuta mama noso la libanda na seku catholique iyo Charlotte libabe bana libuma mama botae na kindumba to sali na batata mokonza la na bibala bata bomi bato ko tele ma bomi bana ba naissance ba bimina nute na mokili abomi ba camarade Charlotte. Aye poto peta ete na lupangu te loko te yo fala okuta mama na za stable ninga na kuta tata na stable na poto avant na ndako leta likola nga bengi sanga lisusu yo kuti mama na loko te azo telenga na shege azangi ndako fazer na poto mama na Charlotte likola ngo koko sompo magaba sala bombanda na mama na yo koko sompo mi telengano asomba bilamba na 2e mai soki 2e 3 mai soki 6 mai. Je vais expliquer nini yo. Soit dit papa mon compte héritage zawap. Yo. Moi na koli na souffrance ni koli na maya miliki nyama. Tia rouge. Kobele yo ko zwa milika kobele ba mboba ko mi ko lembula. Na ba nyao. Yo ngo expliquer nini yo. Bololo lokola yo ki zengi lettre vagabond. Yo batanga ba koli ba fama batanga pe yo. Moi lo mama sundola na kisasa.
Charlotte qui ndumba to sali na poto tkel ko ben sabino yo ko pesa nga devoir yo na poto sali nini nga na poto na boti bana 4 na poto bana bazotanga kitoko santé bien bana basoma bandako na bapoto bana bana ba mituko na bapoto ya likolo nga mama bona vandi na libala likolo ngo lisusu nga mama bien éduqué likolo ngo na lekio ya likolo moi je travaille petit nga salara petit na lekio na leki na mama talaka mama no Charlotte baninga ba poto asala contribuer ta pa mundele pona rekreta kende Charlotte ki ndumba tel meleka ami pesa nzela ko boka nzoto niya upalembula Charlotte na poto atikeli oni Charlotte yo muto ye poto soit diso ebe na ba boss yo numéro ensemble Charlotte ta tena ndako yo mo lala na garage ndako silate petit nanga mituko la kisite lobby permis zate sans papier yo sans mukanda fia sans papier le kolo kilo zozo vine ezaka kilo le kwa makolo na e fia ko vanda na libala te tula nzombo oyo goûter laisser et là il vit là a commissaire ikula commissaire limbele tala imbele ikula comment ko respecter baso ku babala été a comment ko sakana mwaso babala na mbongo babanga ka muto babala me ikula comment ko sakana no limbele ikuli oyo et qu'il il vient donc kitso kaleson et vie mobimato balando kitso kaleson tala faible ikula zana mwasinet mais yo kitso kaleson so zaki malade ba pesio malade tala sansa mwaso zoba moi c'est zanga valeur ko le kabasi niyo c'est réseaux sociaux yo na ko lobelo mususu Chantal yo lela na live puta ka live nengele makak Frida puta Linda na lobi yango bien Portugal me ke bien Linda yo tala Frida puta lo manengele makak puta ka live iyo tala kalai iyo kalai yanga na spiko mkola lela peti na kalai liboma katakata de nengre makak tala makak oyo fils de pute mwana mboa mwana libata mwana mama censé ale yanga na spiko di kulumanza yo sans esprit kamuchuchu imeyo événement yo zala no mon événement ndele kat na palais quand même cuisine mon événement na beta ba sexy mo ba mo ba didiston parce que na beta sexy interporting sugo et mon na bombi ka teto mais père fa doka mina mo se libala te faut la télé za la ndenge mo na binote o mo na tena la ta o mo na ngati na za trop sexy te na ta ka sexy so na bimina papa wasko na bwa kitoro e so mo na mini ship na kati na kata danse ya net yo na panzara makolo boyo comprendre te za gizuwa boyo comprendre te tala kala yo mboa ezaka na live bet un temps père abenga ngai na téléphone allo ela télé na nini deva batu yo tika bateto na ngali banda yo na télé nini mais père adoka éducation moi so akela tabene nini na live kasi on te tenir libala tilo lote moi ça libala les arrêts télé comportement ezaleli kasi tala yo buriki ani burike même tenir libala be ko la tata ivila bendane moi ça libala faza kana tenir pour corps nanga weza pona mobile nanga ya pona mutu nyo so profiter na ngote donc so ka lingi bisika censé mona na te donc ko ngaro be na sa ki obe na obe za ki mi be côté allô live oso comprendre oso bourrique mais on zouate c'est normal il va se zouate ba fuka makaka pour ba flatter mbongo kiko le babenga zouate mutu nyoso na live va remarquer za zoua na ba kanda o ba voice ute ko bima banini ezaka sere au père a peta ki amo ba selling vidéo po o mate c'est mon père selling vidéo na zaka teti abina bo zo moyo zo yele lembiye kasi teti ka mamba ba réseau allo baka ya bila teleka ba tetika oswana batmo ba esprit te père peta ata la subina live volati bien te pete mbala monko kasi mo bala za la rande bongo so ga monye loko pa mo sina remarquer maman siliki bon mona ngaso na tika tolo na bonga ka tolo ngo za isambi na emoko
Au moins, tu n'as pas visite. Na yaka boyaya. Na rola te loko moko te ya vulgaire pour appeler ko sonner les sous-sous. Soki na tanga tembela lata e ko sonner. Kana ba kanda ba voice na so pera silika te. Zuwa te. Yusu ba c'est le zuwa bon, plein de live. Ba c'est le zuwa. Na yana tuna binoti. Yo ka sesa ke loko ko lela ba nyoko langa. On a yana tuna bino awa. Na bien ce na lati mabene na lati bwe. Ka ko benga na lati mabe kasi mo sa mbali lancer les zoa mo de sopio you know basi mo iko donc c'est le zoa yo kene no mata na podium yo ko mto yeba ya panzela kim prince de Lausanne makolo kaka yo panzela boss makolo kaka yo mwana oya braza etali kulite akosele le zoa te parce que a contaka na yote oza facile à manipuler ikulo lo ba ota bali so na panze makolo ndaka libala yo ba ko panza yo oza facility ngas ko mona bazuwa ndenge kenda bona jalousie o mobali bâti sa maison moi si na zuwe ke zonyo ola tabendeni wala ba plan ngai wala ba ba ngai pale singa na finaka na butu yo tika mo bendeni ke mobali solo yo kasi za ki humiliation te ngane na peta sikoyo mena lata boy mabe alingi nini boya vous comprenez? Non, vous déclarez l'invité petit, vous déclarez. Oh, matin, attends, bon, ce que tu as na boutou, il y a live, mais ça a des gars. Comme moi, ça m'a aidé, il y a na boutou, tu peux n'aimer que père Azalé. Là, on bête à babo, dira. Pour qu'on go na bana, yo, mon ami, solo. Quand ça la ba bêtise, so quoi ça tellement ça été bêtise dans un lobby. Là, on y a la zone niao. Voilà, malamu, nena sa ina ngelo côté, ya rien n'était. Au moins les mots de tunanga, on le non sali ba publicité ba la ya nini te. Tena la banzungu te. Nous on est na kitisa ki ba bordir na tongo ba kibokolo ba zui ba ya rando vérité ba lido news ba lido 243. Qu'est-ce expérience? Yo Charlotte la sorte même pas expérience en atteint. Abi Charlotte elle se compte que moi c'est la ça lève à prendre ma coloté. En plus moi ça finga na mobilité na public. Pour ba mi bali mi susu bazo tala comportement na yo. Ba bokilo musu bazo tala. So qui est ba yena na libaba oh moi ça ndeno que sur la biso mais on finga ça des famille awa. Pour yo finga na mi bali la ba bokilo. Yo za moi si ba rocha na place ya basi yo. Ya ngo fosa la kaka bongo. Yo za moi si mbala ko sele zuwa na miso ba ba sele zuwa. Yo oh ba musicien so balala. Naba Drumer. Moi. Salut, bonjour à tout le monde. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, moi votre humble servante Naël Rabino toujours mamakamouya kitoko na lobango balobi soki ya malamu to sala nini to kopia ka mabe to sala nini to boa kaka. Lelo mama B52 ayeli biso produit au bozali komona eza sur base ya carotte mais na repé c'est bino ba ingrédients surtout auto na quantité eza déjà disponible la grande famille ezo sunga contre donc ezo ko clean ezo sokola ba kidney ezo sokola ba liver ezo permettre bonne circulation du sang ezo clarifier la vue moment ni ndenge ngam na la ta manette boy ezaki so na longoli manette non, on a bien été. Non, on est pas brouillard. Mais si on a mélangé déjà 2 litres. Et comme il y a les lunettes, on a amélioration. Donc j'espère que avec le temps, le bango en guise des causes. Donc on a déjà témoignage. On a partager yango na bino bande konyo surtout o bozolanda biso. Likolo nango ezo stabiliser tension. Est-ce que vous me comprenez la grande famille de B52, la mignonne officielle? Biso a na kati B52 toye la kabiso et logo ko apporter un plus na société, un plus na communauté, OK? Bandeko o ba melaka mingi ba énergie to booster na za fatigué. Kisi o bozomona ekosunga yo epeso nzoto makasi ozaka ko lalo la muki fatigué. Kisi oyo ekosunga yo nazo ebisa yango teke o pona ka sentiment ndeko meka yango nde balobaka si ton Dieu est mort et c'est le mien soki ba kisi nyoso zo mela ona mela ka ba kisi okoma ekomela lo ka chronique okoma mela ba kisi attention tango midi pourquoi essayer kisi oyo meka kisi oyo en bon entendeur salut en bon entendeur sali awa toyaka kopesa biso biloko oyo eza ya bio
biloko ya bio nde kosala ke nzoto na yo pe ezalaka toujours donc ozano déjà so koli mais ozaka moite ozaka sembe voilà contactez-moi inbox si vous avez besoin de produit oyo tozoteka to na ba 2 litres nango to na 1 litre nango to na 500 ml nango so que vous avez besoin na yango livraison ezali contactez-nous, vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup.